En tout cas, pour Nandeko Jolie Coquette, Nzamba Pambola, yo félicitations, na choix au sali et belé bazana ba proposant o bazoluka babala bango mais ba olinga te bango bazawana bazolinga ko bala te bazawana bazo gérer mibali 4 5 6 ezolekisela bango air âge peso poussana ba comédien na biso et belé lelo ba sopa bazemi parce que lo ba carrière na ngai na vanda 9 mois na zemi et puis une année pour na moi na donc 2 ans ko bo ma carrière eza calcul mabe kobota na carrière eza malamu na mona ma kalunga na ba vidéo na yakala ko tourner na grossesse zemi a empêché au sala rôle na hôtel carrière professionnelle et si la carrière dia misia emba mandat l'étape et si la siko après carrière na tu fais quoi de ta vie ba critère on est bato ba dessiner mibali na papier bangonde batula le liba les importants les institutions divines atanga yo na di nazaki divorcer lobby lelo se mobali aye na robal babala mobali pour la sécurité pour la protection pour l'amour et puis pour l'avenir yo balanga ile loka po omoni na tiemutuka na mai boso ye komi na ngote na mona nga ba cancer ya modèle wana na mona te wana pe aka ya liboso ya grave bongo ba ganglion nyonso to mona kinga no awa na mupanjo na omona pe na photo atindi pe photo e kauki nyonso ganglion zaki na sel pekana na kingo e kauki nyonso nenga zaki na problème ya respiration ezongi normal pe mandenga zaki nango aoloba bien te oyo kape mungongo pende fungwami ebimi fièvre ezalaki ekotika ete esili omoni place auto uti kisi wana e jouer grand rôle akangi ba photo nde atindeli nganga maman jeja comme zonga bébé boy abi mama kisi ezo sala santé pende zongi makasi na komi kolia nazo pema bien fièvre ezali susute kisi wana penda et jouer rôle au lieu to vanda to zela ya kufa mais to pesa eno quelque chose bino moro bomoni en 2 semaines seulement talandenga komi bon on souhaite continuer na ngoti na suka jusqu'à ce que à voyager zongi ko pesa mama Kati merci la kisi na ye il faut que ça conseille là-bas au bazo bela netinga merci maman Kati pour la bâtisse na yo et soulager nga et puis singa ba appétit et si qui si ba ganglion nyonso zaki na bakingo na mukongo ziki nyonso pour pesinga yi ona saki ona melaki semaine wana et cette semaine zaki première dose na kuti qu'on a deuxième dose nazo mela ils ont fait ça dans le numéro de bande mais qui c'était vite c'est chez moi ça on était comme mélango na batongo vito donc bakisi ya cancer yango eza ba couleur différent parce que eza ba plante eza ba feuille eza ba racine eza ebele mais tosangisaka yango na pirito parce que pirito eza antibiotique pirito ozomela yango demi na tongo demi na pokwa mais kisi ya cancer emelamaka 3 fois par jour donc on met la 3 bouteilles moko na tongo bouteille moko na midi bouteille moko na pokwa le fait que ozomelango ezobakisa système immunitaire ezo renouveler ba cellule eza ko réguler respiration na yo eza ko soigner ba pota oyo cancer parce que cancer eliaka misuni FD purge oyo totongo la kayango bouteille moko à tiède le matin et puis bouteille moko à tiède le soir et ko sala yo 2 jours de purge. Sipokati eza suppositoire o biso bangala to benga ebaka okobaka e moko na tongo moko na pokwa moko na tongo moko na pokwa pendant 5 jours sukisa eza 3 bouteilles et melamaka demi bouteille na tongo demi bouteille na pokwa pendant 3 jours. Mama, if love is crazy, love is for me. Mama, if love is crazy, love is for me.
Hosanna. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisaki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko botala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage, ba porte tout ezaki fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaku ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sibanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokene na orthophoniste donc va déclarer que mwana comme handicapé à olobate na etango na ye ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komiloba na ye ko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mukanda toi réponse na zoaka ba régie na raison mo kozata na sens te lelo na koyi mo se sengo na mukanda na zuke musala donc on a témoigné moni na nzambe ya Ozana asali na bomo na nga tukana nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube dans un bino na moto. Voilà, très chers internautes, nous sommes déjà avec Mama Kati Munga, la nation puissante, sans un épisode qui toko, oyo sungaka, plus ba Congolais, na ba différentes maladies. Alors, les lots tous les solo là, les solo en de GG, autour Sarabino, na maladie à cancer, ndenge, ataki na poitrine mo retrouvé et les lots nzamba sungi et comme kangama. Grâce à Mama Kati, na bakisi na ye et puis nzamba sungi de qu'on a biso lelo moi évolution dans ma kasi bande ko za pembeni et puis au bayebani basungi vraiment de qu'on a biso GG lelo tozo betali solo be atana ngalema en tout cas nzamba za lokumu soki pe lobi to ki akei na mikili ya poto pona ba soin et za kaka lokumu ya nzamba. Mama Kati, bonjour d'abord et puis santé à centre de Kitoko la nation puissante. Bonjour papa Yves Pan. Bonjour na bandeko nyonso bozolandanga. Kombo nanga Mama Kati Munga. Nazali naturothérapeute. Nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Nazali na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence carrière Carigres. Kuna na travaillaka tous les jours sauf le samedi et les dimanches. Naza disponible de 7h à 9h30. Consultation est à 15 000 francs congolais pour Naba. Ndeko nyonso bazana Kinshasa, et $10 pour la bandeko ba consulta kanga na téléphone. Deuxième bureau naza na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro 9. Kuna pe nazali tous les jours, mais de 12h à 15h30. Consultation ezali na 15 000 francs toujours, et $10 pour la bandeko à l'étranger. Nazali disponible, numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 012 Nasuka. Bandeko balingi kosomba biloko samedi, tozala rapolele de 8h30 à 15h30. On a beaucoup d'assistants nanga, azana pour na ko servir bino. Na sengi na bino bo s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision. En tout cas pour la évolution un centre tozo kende bien. Tozo kende bien nzamba zo tia loboko bandeko ba guérison ezo salama ba témoignage ezoya nzamba zo memanga na ba dimension moko boye kutu ngamo na oyeba te na na mitiki kaka vague na e memanga donc to ke non bon. Voilà, merci beaucoup Mama Kati Mungambe. Tu es bigi auto bigi sa auto sunga bande ko beli na cancer maman na biso ya tchang maman Rose Mama Vero obigi si epe na maladie ya cancer ya libéré néanmoins il y a ndeko na biso Maman GG ngala bangela ngala te niveau ya maman GG ce qui pena makati ya longi ata mwa ndambu c'est que nzambe pena na mpandi na yo mais na moni pena nzambe na mpandi na yo maman na biso abiki je crois bien bozo mona ba image ndenge maman GG akangi suki
imagine pe wa liboso voilà ya liboso nenga zala ki bo moni bina za ko kona akoloba te aloba na pema be ya mibale oyo bo moni sikoyo mama katinda ngenda ko tala mama na biso GG atikeli bakisi bo monaki ya misatu ake ko tika lisusu mais ndeko akomi koloba ye moko bakange suki ya maboko azopema kitoko akomolia kitoko a récupérer même na santé alingo zoom c'est longinae o bomoni na ba photo a en tout cas makati secret d'abord zanine après on ba ki c'est ba cancer ozobi ki sa bandeko obi ki sa ba maladie nini to kende puis tozo na maso na cancer d'accord secret na ngai penza ya liboso ezali Jésus Christ car ane na lobaka na société oyo Jésus Christ nde aza chimiste numéro 1 yende na travaillaka na na laboratoire yango na tiaka makila na na bakisi na nga. Deuxièmement na maison chez Kati tozo soigner ba maladie oyo lokola tension, diabète, glaucome, rhumatisme, hernie discale, nerf sciatique. To soigner kayango na goutte. En dehors de ça bandeko bazana ba problème ya ba rein elinge kota na dialyse barin ezo filtré bien te to soignaka yango bino pe bandeko basi mibali yo bozo souffrir na hémorroïde interne tout comme externe mukongo koma koswa ba gaz koma kilikili faiblesse sexuelle éjaculation précoce mai ezo bimana se ya solo mwana mobali ya nise komi polele ezo bimisa pe mai ya solo okomi kosala ba gaz pamba ba chaleur na makolo ba crampe na makolo ezali ba signe ya hémorroïde ozo sokota toilette ozo sala makila mosomba ezo bima anis ezo vimba bambuma na anis mokosa na anis ezali ba symptômes ya hémorroïde bandeko pe ya basi bazana problème ya ba trompe et boucha ba règle et boucha ba hormone esila azana ma problème matrice et koma malili ba kisi na bino pe ezali bandeko ya mibali o pe bazana problème ya comment on appelle mataka et beba et comment mai et comment soko sali rapport en cas yo sisi obimi mataka pe yangwane landio na sima eza ba signe OK mataka na eza mabe na hôpital ba benga ngo ba oligospermie ba azospermie yaka na maison chez Kati tozo soigner yango bino pe bandeko bozo souffrir na glaucome miso ezo vimba miso ezo koma rouge miso mokosa ozo yoka mabele miso ezo tanga mai yaka tozana kisi na maison chez Kati bandeko nanga o bazo souffrir na poison maison chez Kati azana kisi pona bino et puis bino bato oyo bozana problème ya munoko solo munoko ezo bima makila mino ezo bima makila bapota pamba na munoko lolemo pasuka lolemo esala bambuma lolemo koma pembe tozana kisi pona bino pe bato banduta bato ba tampon tozawana bandeko babela restaurant tozawana en tout cas je crois que ceux qui na bonne santé en général ba maladie auto soignera à la maison chez Kati yango voilà maman GG lelo to na sengo makasi mama Kati yebiki yo moto ngolo ngeno nouvelle ngo sengo ndengeni ke akomolia abiki na bakisi o pesa ki mageza mabolo mais abi nazo forcer ka bongo akomolia kitoko santé zongi tout ça oui akomi kolia kitoko santé na ezongi mafuta ba ganglion nyonso to mona kingano awa na mpanjo na omona pe na photo atindi pe photo e kauki nyonso ganglion zaki na seli pekana na kingo e kauki nyonso nenga zaki na problème ya respiration ezongi normal pe mandenga zaki nango aoloba bien te oyo kape mungongo pende fungwami ebimi fièvre ezalaki ekotika ete esili problème ya sucre bazo réguler yango kuna na clinique ngaliema et puis na problème ya tension bazo réguler kuna mais loko na osenga na ye a continuer omoni place auto outil kisi wana et jouer grand rôle mais soka lo bien négliger loko na comme na clinique ngaliema kende na kotika kisi soka négligé oui na kende kotika na landie non hôpital wana balobi nanga te asi abimi nde na ye kobenga ye lobi aza na ngaliema na P4 lekwa r nanga mosala esi ekokaki natindi assistant nanga ake ekotika assistant nanga nde akei atiki apesi ye mpe na mbongo mama Divine Lomata atindelaki apesi ye akangi ye bafoto nde atindeli nanga
Maman Jéja comme zonga bébé boy. Abi maman kisi ezo ça la santé pende zongi makasi na komi kolia na zo pema bien fièvre ezali susute kisi wana penda et jouer rôle. Mais omoni ba minganga na biso nde bazaka moderne. Te ko sangisa te ko biloko wana za ba produit naturel. Et pekisa mi ata na kisi mo te o yazomela. Mais soka négliger ote na komi na clinique ngaliema na omelanga isute mais nga na sali par nanga na ke na tikeli ekisi na bi melaka et avancer yo mo moni na lidusu o e comme kangama nga pende to kenda ki wana na bi niveau yo est-ce que ko simba en tout cas na mona na nga ba cancer ya modèle wana na mona te wana pe aka ya liboso ya grave bon. Mais na lobaki na tieka espoir na Jésus-Christ. So ya simbi tant mieux. Au lieu de vendre to zela ya kufa, mais to pesa non quelque chose. Bino moro bomoni en 2 semaines seulement. Talandenga komi. Bon on souhaite continuer na ngoti na suka jusqu'à ce que a voyager. Et la qui cité que le roi comme na ngalié maboka ta soutien. Ngalié mapeka mutu amawande amemi ekuna. Azana besoin kolia, azana besoin ya komela. Azana besoin ya bambongo na bino. Yo pe mutolingo salele passeport ko hésiter te. Yo mutolingo ko zwela visa ko hésiter te. Muto alinga futela billet ko hésiter te to kenene loko peati na suka. Aya ko témoigner que malgré mokile koma nango mabe bana nzambe bazana. Amen. Ça c'est bien. Alors maman Kati na stade a commis est-ce que a na biso pe moi 4-5 mois avant qu'il y ait des voyages ou que bah ça là-bas sur une opération est-ce que à Rose en tout cas tableau n'a pas changé yo moko omona tableau o azaki na ngoza ya mutu moko a vivre vraiment 2 semaines après kufa mais bino mo bomoni de tableau n'a échangé vraiment ma casse a comme période différente a comme zongela siko elongi na o azalaki na yango na lobby a continuer na kiss po chimio ana kenda ki na okana na munganga asaki 5 séances simba qui te tala était comme ça qui na lobby te que hôpital moderne baza incapable mais asali déjà expérience na mais soka lobby ke ote lokwa na komi na ngaliema na omelanga suba kisa bokoko te yepe kaka nga na ko forcer na nga ete mais nga na zo lukaka lobby ko na e bino moko bomoni témoignage ya kisi nanga bomoni réaction ya kisi nanga bomoni eloko ni kisi nanga eza capable à osala mais soka on continue gloire à Dieu. Mais aux aki animé na quel esprit ya kolongwa ndako ayo okenti na hôpital ya ndeko mususu okenti kila ba kisi on a vu que mon nganga mingi a kolinga peut-être ko ya vers malade il a plus malade des fois ya vers mais yo se déplacer au keti kotikama aux aki animé na esprit ni souci ka ya ndeko no moi si bien Bible zo senga biso aimons-nous les uns les autres. Dieu est amour. Soka kenda lelo na croix pour na bolingo ya ngai na yo. Bible zo bandela au sujet de l'amour. Amour eza ba fruit de l'esprit. Muto azotambola na esprit, aza censé alinga bato. To linga bato ka te poza mona mama leki mona mama kulu na yebi na ngai ete. Na mona epeka na TV na yo kaka message na ndenga tinda yango na kenda. Na keko pesa e na symbole ya amour. Ngape naza ba problème, ngande naza boy naza ya kokate. Naza pe na ba problème nga ona nzambe asalela nga. Donc eza façon nga ya kokotisa nzambe nyongo, tango eloko boy na osala, yanga kuna bloquer nga bi Seigneur. Souviens-toi, ata na kisi nga na pesa maman GG. Souviens-toi na ndena tala ki na hôpital et ko déclencher pe miracle. Donc na sali yango parce que na nzambe pe à répondre na ba préoccupation nanga ndenge nga na répondre na ndenge ya ekela munaye. Voilà. Na bandeko bazo traîner nanu na bandaku au pe bazana bandeko na bango bazana ba maladies différentes surtout plus cancer bomoni déjà ndenge maman GG a dit photo ma véro na photo na libele awa na clavicule libele tina clavicule mais na tinda photo libele kiti pote beli muto libele komi ko bima et puis alobi ekomi pepele ndeza ki kilo wana ekomi pepele akoma olala na normal ndeza ki so alali o kilo kwa ba tie moelon eza esute tamba sur le kum bandeko batikali bato traîner na banda na ba cancer na bango na ba op bazana bandeko ba éviter ba okenda wapi ba banda wapi ça boni ya ce moment et puis présenter biso ba kisi to moni na simane so bandeko o bazana bandaku na mona kindeko moko atindelinga mama mode
Maman Modé atindelinga yi vidéo na ye. Atindelinga photo ya ndeko na ye ya mwasi. Azakuna na Belgique. Libé DG comme il s'est formé na cancer. Atindi voir même bon on a tindela ekis. Na tindela ki ekis na Lambert de Bruxelles depuis avant-hier. Donc yo ozana ndaku, ozo battre la maladie cause la té comme grave le col à maman GG. Il a eu même quand même ngolu azwa qui si malgré ba état nae. Tant mususu ya yo ce sera pas pareil. Donc yaka ko se faire consulter kende hôpital moderne, ça la examen à mammographie, ba confirmer yo vraiment ce qui est a cancer ou pas, oye awa pona ozwa traitement. Biso toza laboratoire te faute de moyens toza limité. Mais bon hôpital moderne ezali wana pona ko aider yo na exactitude ya résultat na yo. Et puis nazo senga na bandeko. O nyonso bozana ka pona ko critiquer. Makati bakisi na ezala cher. Makati biloko na ele kaka trop cher. Kwa nini te bosala pe propagande ki bakisi na ngai bikisaka. Bakisi na ngai za bien. Bato belé o ba meli yango babiki. Bato ku ba escroka bino ba mbongo. Ba pesa bino bakisi ya n'importe quoi. Bo mele esala eloko te ba ola la pongi. Ngai nde bofungolelinga ba misu, bofungolelinga matoi. Ondie ngande muna 800,000 ya Martin Bakole. Eza malamu te. Biso toyaka wana pona ko se soutenir. Toyaka te pona ko bomana. Ba patron o bazana Kinshasa o tozoyeba. Ka ba patron libanais, ba patron indien, ba patron pakistanais, ba patron arabe. Boko ko sepela te moi patronne congolaise moko pe abima. Ngana obima ngalo kwa patronne congolaise. Nazana besoin lisungi na bino bolingi pe ko sunganga te. Bolingi pe ko pesa nga ya bino te. Otika ngana te kabilo na ngana prix nanga on a ebi ke ko futa ba travailleur et ko futa l'état et ko futa loyer. Nazana livré parcellaire te. Papa nanga tikela nga héritage te. OK boloba yepe ana banda kwa zana ngo ba kisi cher. Atikela nga logo te. Oh non, lukeza ya ngai pona ba nanga. Donc beaucoup empêcher nga te na sa musala nanga. Ce qui sur anezo mérité prix wana na ko chango na prix wana. Boloba na bino nde bomesana, bosunga batute me bozana ka pona ko finga pona ko chola. Nzamba pambola bino na musala o bozui wana, nga pe na o continuer na musala na ngai. Nakangi parenthèse wana, ce qu'on a présenté bino bakisi oyo to sale la rapport na traitement ya cancer. Parce que les lotos le cancer na hémorroïde parce que tous appels un témoignage il y a maman moko na Belgique au sujet ya hémorroïde. Donc on présentait bino bakisi ya cancer et puis bakisi ya hémorroïde. Bakisi ya cancer yango. Ils ont ba couleur différent parce que ils ont ba plante, ils ont ba feuille, ils ont ba racine, ils ont ebelé. Mais tout sangisaka yango na pirito parce que pirito ils ont antibiotique. Pirito ozo mela yango demi na tongo demi na pourquoi mais qui c'est cancer et melamaka 3 fois par jour donc on met la 3 bouteilles bouteille moko na tongo bouteille moko na midi bouteille moko na pourquoi le fait que ozo melango ezo baki sa système immunitaire ezo renouveler ba cellule eza ko réguler respiration na yo eza ko soigner ba pota au cancer parce que cancer est lié à misuni ezo lié yo na katina na libanda yango siko ezo kende ko sala ba pansement ezo botisa ba misuni ezo sala yango moni mama GG lelo elonge fungwami suki ekomi makasi akoma na suki lokwa bana kwashi bobi bana kwashit bana na bazara na étoile kuna na armée d'Israël bakendo lia potopoto suki ne koma ibongo mais siko botala suki ekomi makasi bakangi pe moi gros bébé donc au sepela na epena na niveau comme mais marché za na mulai bo continuer ko sunga e bo tinda bambongo kande bozo tinda ne bo tinda zo koma soki na oya na ba vidéo wana ezapona ko sala orgueil te ezapona ko motiver yo pe moi 100 francs ozana ngo o tindela e ko sunga e alia amela asala ba besoin ya mike en plus aza mama ya bana mibale wana to silisi na kisi na biso ya cancer tokoti na kisi na biso ya hémorroïde pour juste après bolanda témoignage ya mama oyo abiki na hémorroïde kuna na Belgique to bandara na tangabio na biso yango emela maka 2 bouteilles na tongo 2 bouteilles pardon bouteille moko na tongo bouteille moko na pourquoi pendant 5 jours so aussi 5 jours ya tangabio oyo kozwa F2 purge oyo totongo la kayango bouteille moko à tiède le matin et puis bouteille moko à tiède le soir
et ko sala yo 2 jours de purge. Soko si na 2 jours ya purge oyo oye ko zwa sipokati. Sipokati eza suppositoire o biso bangala to benga ebaka. Okobaka e moko na tongo, moko na pokwa, moko na tongo, moko na pokwa pendant 5 jours. Soko si na sipokati oye ko zwa sukisa. Sukisa eza 3 bouteilles. Et melamaka demi bouteille na tongo, demi bouteille na pokwa pendant 3 jours. Tango aussi ça na yango nde oye kokota na sembola purge. Sembola purge aza makasi mingi. Il faut que ça la kaye demi na tongo, demi na tongo, demi na tongo pendant 4 jours. Nde aussi si na cure na biso ya hémorroïde. Hémorroïde oyo so ça nango bambula ebele. Ko compter te obika na traitement ya 19 jours. Awa bonganga ezate, toza na réalité. Il faut omela nani kisi na yo olandela soki esala bambula il faut bakisa ba nombre de cure na cure moko ekobikisa mais soki eumeli okozwa changement mais ekosila nyonso te. Je crois que na pesi bino ba détail pona bato ya tension, diabète, bato ya goutte, bato ya hernie discale, bato ya nerf sciatique, bato yo ya ba rein tetanga relaxant yango. Tetanga relaxant et soignera voire même Covid-19, ils ont renforcé le système immunitaire, ils ont renouvelé les cellules nayo, ils ont détendre les muscles nayo, ils ont facilité la circulation sanguine, ils ont brûlé le cholestérol. Donc tous a vraiment na biloko ya bien et puis ils ont naturel, bo salanga confiance pour ba témoignage ezali ya solo pa ils a vérifiable nazo tiela rabino pour na motiver bino na musala o nazo sala. Sikoyo je crois que Boyebi numéro nanga est à plus 243 82 20 012. Bo s'abonner massivement à Nation Puissante Télévision. Voilà, merci beaucoup maman Cathy Munga. Je crois un petit tour dans Bandeko surtout au Botali et puis Bobé Tali sur le père Bandeko Moussousou. Si vous voyez dans centre et sur Abino, makasi dans maladie Nabino. Alors maman Cathy, tu peux t'appeler sur le Libala Yandeko Nabiso coquette, jolie ça. Oya Bali Lobby. Mobali ya poto donc lobby d'autres salemaki alors et ça le plaisir na ba fan et belé et puis na ba artiste belé na ba commentaire na bango et puis comme on a déjà ndeko artiste comédienne andimi libala et ça lui ndengeni et ça linga bien papa Yves omoni ba comédien na biso na ba comédienne bazo carrière professionnelle et si la carrière dia misi aemba mandat l'étape silaka. Siko après carrière nao tu fais quoi de ta vie? Bango bazawana bazo linga ko balate. Bazawana bazo gérer mibali 4 5 6. Azomona sora bali Pierre akoyebi héritier nini. Akoyebi sa Jean nini. Akoyebi sa lui nini. Ezo lekisela bango air. Age peso poussana. En tout cas pour ndeko jolie coquette nzamba pambola yo félicitations na choix au sali et belé bazana ba proposant o bazoluka babala bango mais ba olinga te pona ba bureau o bango batonga ba bando bango batonga soka ndimi awa koto ekosopa e soka ndimi awa kabelo katani soka ndimi awa ba jeans na ba pantalon tissé sili yango nozomona excusez-moi et belé bazana problème ya choix. OK mais choix ngo na éviter kozala azolinga mobali peut-être à peine mbongo ebele akolinga peut-être mobali oyo akombatu bakomona pe amoni par rapport à corpulence et puis par rapport à beauté ya makamna ye non o pena kokini mais za tekaka bala kaka po muninga bali amakati yo ko bala pona batu to bala pona yo muto ozana libala aneza batu wana to yo oh ba critère oneza bato ba dessiner mibali na papier bango nde batula lelo. A dessiner mobali na papier ke nga mobali na ngai faza mbinga nga mobali na ngai faza mbebo rose mais soka ye na o mbebo noir wana abwakisi nga mobali na ngai faza ba favori mobali na ngai faza na jeep oyo zoboya ya makolo wana babota na jeep te jeep basomba rango jeep pe okyoza nango komi na ona balabalo elandi batuti yango yo bala mobali pour les avoir c'est que jour babiloko ane kozala te pour kopaniania au bala pour ne pas faire plaisir aux autres bala parce que monitant na yo na libala ekoki pe mobali wana akoki ko prendre yo en charge babala mobali pour la sécurité pour la protection pour l'amour et puis pour l'avenir yo bala ngai lelo kapo omoni na tie mutuka na mai bo seye komi na ngote
Mais obi ke attaque au bala na ebite ceux qui peut dans le verset moko na Bible oyo etanga moto nyonso tout fa bala po même so bala ata na balité na okota na ngaka lola est-ce que la verset moko yo zali mama ya wana ezali ba échappatoire pour justifier état nae aolo bana misu na biso ata balité okota lola mais kuna na se mbetu nde alela na se coussin ba jour abima misu rouge wana ka esezarani yes ti mukolode azolela na se coussin ya pona misu abatu oboma ndiso bingata na bali na ngate esanga esa eloko ya c'est pas pour hier Bible et loba l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc liba les importants. Liba les importants les institutions divines. Atanga yo na di nazaki divorcer lobi lelo se mubali ya na robal. Oh na robala erreur ya Jean Eza et Pierre te. Erreur ya Pichu eza ya André te. Et biso nyonso toza bato. Au sala qu'il faut pas au kanise peut-être awa toke pour l'éternité mais esali bongo te réalité et pesi maramusus. Mais lobite que le quoi qu'on pesite awa e pesa te. Et pesa. Et c'est un plaisir na moi présence ya ba collègue na ye ba mi na nyonso surtout bazaki wana esali makase lengi po liba les ala bongo. Tant ndeko azobala. Baninga bazwa ko soutenir ndeko na bango et ça rappeler l'engla saké bolingo ezali et puis ba ndimi libala wana mais comme on a déjà présence ya bandeko mi balemi sato bazaki wana ya ba artiste comédienne et ça qui peut ndenge ni mama kati te et ça li bien omoni mutu nyonso alingaka na moment ya esengo to na moment ya pasi aza na batu na ye epesaka mwa poids epesaka mpe mwa assurance soki baninga baza wana mpona kosoutenir yo epesa bien pourquoi parce que ebele lelo bakoma koregrete ebele lelo basopa bazemi parce que alo bacarrière na ngai navanda 9 mois na zemi et puis une année mpona mwana donc 2 ans koboma carrière eza calcul ya mabe Rihanna ye wana totala ki na clip na zemina azobina ti et empêcher ça musana était Rebo aboti en pleine carrière en plein succès azapena une jeune fille andimi aboti mwana lelo na mona ki na Facebook ba fêter une année à mwana so alongola ki zemi wana po disque na ngai uti ko bima soki na koti sunda ko sama be anga sepea na mwana ana nga sepea na ete donc kobota na carrière eza malamu na mona makalunga na ba vidéo na ya kala ko tourner na grossesse zemi a empêché au sala rôle na hote nga peso na za zemi nanga non ya oteka kisi nanga e ko empêcher nga na peut-être babanga ka terrain univers na bango za mama be tamsu ko yo tourner boy ma collègue mo ya ndokipa za wana ko kolisa mwana na ndenga mabe ya te babanga kaka makamona ocholo bana ye moko za mibali 5 moko za na poto moko na Afrique du Sud moko na Dubai moko oba évoluer kana awa siko zemieza ya mutu a Dubai obambango mutu awa mwa obambeza te zemieza ya mutu a poto obamba e awa potango ondima ke eza zemi ya mutu a Kinshasa c'est que contrat Dubai e katani contrat ya poto e katani contrat Afrique du Sud e katani bango siko ba Hollanda ba avoir wana ba 200 ba 1000 eza mbongo c'est vrai mbongo eza pas si ce mutu apesi au moins 1000 c'est important mais yango tende déterminer finalité na zemi oyo zolongola na tamusu mwana nanda osa fierté na olobi lelo mama mbili ya bel abomba mwana ba bota na tabule andeo ya mwana tabule mama mbili ya bel abota isusu abota te to kende matanga macha la mwana kuna to kutia ta makite pour dire que moi nazate to monika ba cousine ba cousin ba nièce ta moisier maleki mutu aleli na koma mama kuna azate et pourtant maman na sali carrière maman na yebanaki yo resi maman na zaina mibalite na époque azaki kozwa bazemite on ne sait pas soka longola soki bakata trompe soki basala boy mais elengi ya mokili bota bana omema bakoko Talami peut-être que bana ménopause mama kati yozolinga libala boy na ajo talami te ménopause bezolanda yo est-ce que mobala rolanda yo kaka pona nzoto na yo to pona bana be sentir o mai tibino boyaka ko filmer na ngamo de na mitia ba pembe wana kelele mama pasa na memi ya mobali biso kwa to bangala mboyo na mpia na memi boye ko kutanga de anga mona la tide ara mona mpia kaka biso basaka ta mona mpia
na memi de na lati rafianga mona zo bina mbeto kite boya na retard bana bazana ndozo bana ya et bela remonter ekotia remonter d'over bana basa te bana ba ozala na bota mapasa na ngai mwasi na mobali ya mobali na ngai na ozala père double père double luka déjà ma mère luka déjà maman yeyo mère yeyo na mapasa na ngai ye aya kaka to sangi simba ça c'est bien alors dans mande comme susu bamiloba pe ata to botité to kina so pe ga lolango bana bandeko nanga baba ndeko nanga wana pe bakomi na âge moko mona pe avancer comme ta ko bota les sous on laisse moi couche alors mon ba devoir moko boye musala moko ba sala ngako na sala wale avant l'âge ngana sukola basi ba ucho bota wana kutu na osana musala ote na linga bana na tikala na bana na bokola bana yo lemba lelo nazala na locataire na biso moko nazala mwana ya muke comme na eberaka mwana na 5 jours na salite azalaka na ndako nanga na saka na bébé de so amoni ngai na okenda banjo lela ku mama na ebongo te bon siko kolonga mo akoucher zo minute combien batata minene oyo zolongola bakaleson kuna pona kolongola mo na okoucher nde komi problème tika boye yaya moi nazali pamboli bible zoloba les fruits de vos entrailles sont une bénédiction de l'Éternel moi nazali pamboli o ba oloba na tana botité basilisa ba mama ba pauvre bana balelela ba ona maya kala mwana so leka mama ba boaka lelo siko bakomi ko camoufler na bana bandeko ba kongo baloba kiaku kiangani mwana ndeko na ngaza mwana ngame tina kati azate même sous be ba botaka te et go la peut-être toujours monde dans le monde ba quartier na ba veni na famille bondo qui peut se mo belé est-ce que mutalo linga so pe ba makati a cause de solution a jibe mona te yabila keli esenga prière kasi yabila keli faut kosangisa de côté na kisi na prière parce que yabila keli za na malobo baloba likolo nao esprit moko ezo contrôler maloba wana alors il faut les cana délivrance au sali kir d'âme à prière na kisi on ndenga normal makata ko bigisa moto abotite ngai na pesa rabana te na ndenga ba kisi na yo Bana Jésus Christ. Amen. Mais la kisi yo poto sunga mtu na cancer tout ça fait logique. Oto sunga mtu na cancer maman GG amolia fufu amola bien. Voilà on dimaki. Est-ce qu'on a vu zemi moi si pas so pe zemi. On peut se kisi na yo akepe papa mikolo na li conjugal kitoko. Ba bebe mwana. Bazali yo moni bandoyi kati te na comme na 5 kati. OK. Ba 5 kati o balanda ba traitement nanga babika musu babota bana wana mususu aza abo baboti babana mibali mo ba pesa kati exactement naza na 5 kati ya basi donc bakisi nanga vraiment esalaka pona témoignage na ndenga lukuta te okozwa ta vidéo nanga ya kala ya mwasi ya ucho bota utie pona olakisa bango ke bakisi ya ezosala mais soki eza mamba prière yaka évangile Michel Tchao Loboko moto nzambe kota Michel Couture on a évangéliste majeur voilà donc comme la souka mama Katimunga je crois na ningo s'adresser maintenant ba fan nyo surtout na théâtre congolais o ba sepeli na libala ya ndeko na biso jolie coquette donc liloba lisusupe na bandeko yo bazala ba maladie différentes ba tota la biso o pe ba bomia on na bandako bazo banga inga na yebani na kene maladie oyo batu bakochanga ka non et mori de bomaka na biso yo cancer pe bomaka maladie ta malaria oyo bomaka obeli kenda hôpital basunga mama Katina tikelio et puis peut-être sur adresse pour la nazo motivé bino boya na maison chez Kati o ezwami na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maindombe numéro 99 parce que traitement ezali yo oyo oyebi Ngaliema te yaka na commune na Kalamu na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro A9 consultation ezana 15 000 francs pour na batu au bazana Kinshasa et $10 pour na bandeko bazali à l'étranger. Numéro de contact nanga eza plus 243 82 20 000 12 na suka. Bo s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision. Bo benga bo ya bakisi ezali ezosunga. Yo ozo bomba maladi ponga na star na kende pa moi siwana ngai bakoyeba ya maladi ebomaka.
ata mutu pasi oyo ebomaka misu omona bien te batuti oyo na mutu kokufi omona bien te odindi na libulu obukani donc maladie nyonso eza ya konéglige te yaka kozwa traitement na yo po makambo ezala malamu napesi merci na évangéliste Michel Kuchu merci na bakobai humain oyo boyedaka ngai sans que nasala ba effort